Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu ase na ba idéologie na ebisaka bino ke nazala nganga moko mwana batu akela pe aksali pe kol na yeso ko boyi etalio obandaka pe logwanga tonga pe na bandi pe logwa bino tika ngala sa musala ngala ndenge longo bani est-ce que yo kozala nga tonga la zayo FM TV ekitisi micro nango précisément na sosa na wenza ba ya katolingi toyeba histoire penda bayaka ebanda wapi wenzo banda ndenge nini kombo bayaka ngo yaka ndenge wana kitaka likolo ya to ebotama na sete donc ça veut dire qu'il y a une source moko boy ya ngonde ba imboka kotonde ba kopesela par rapport à idéologie to boy lelo to lobela makambo nzela mais lelo to nto simba histoire ya wenzo yo en tant que le descendant ya prophète Kimbangu photos wa masolo on est makambo ngwe bandi donc toyeba muta o comprendre muta maile faza na misu na ebisaka bino ke Kongo eza ya biso nyoso Kongo eza ya yo Kongo eza ya nga Kongo eza ya yo nanga par rapport zwa bangoti est-ce que zo bango bien yo bouleke moko ba division katikati ba mbakasa ba yongololo keba ozwa rouge na kebisio tango uta mboka na bino kasi biso to mona kiote ngala ko chabo ete ngala ko chabo do oyenga na ye ochenga na che mbeli do Rwanda mukete kala tete onyonga mena okebisaka na ba Rwanda bazawa na kati mboka langa bokeba na bino bambaka sa bayongololo bokeba na bino bozwi ba poste mo bosiami ko bondu to bibino infiltré ba traître na kati armée to bibino John Chibangu mon général ya yo ngwana yo ebi masolo yango ase zala mwana mboka so mwana mboka kitoko na elengi soka sio ça veut dire congolais te na lobi ngo ndenge wala ko FM TV kitina moko le descendant par rapport ba mboka koto ba pesa la idéologie mboka za elengi mboka Kongo za elengi na loba ngo na mboka msula okende te match se bandaki na asset oteni na nga bulo idéologie na nga yango yo yango na olela yango ne mapoto na okende ono zo da kutu poto na lingango gute awa yo biga masoloti Ozo carton rouge, to comme maître Billy le grand gourou. Yo biga makama onenge yali FM ye kiti. Boa trop. Boa ebele. Na ba ini nga ba sala botala kanga. Sabino nga mo epela mateate parce que mayele ne na kozonde pa na bino ba ini nga. Tika mona muninga vivre ko yaya. Boniko sia match se bandagi. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali. Mbote papa. Comment on dit? Papa Ndongala Jean. Monsieur Ndongola toza tozana wenza bayaka. Wenza bayaka. Wenzo kenda sango. Wenzo kenda sango ya bayaka yango ndenge. Okoka ko expliquer biso wenzo yo kombwa bayaka ne bandai uta wapi e banda ndenge nini na mwa mukepo ba imboka ba Holanda yo. Bo wenza bayaka tango wana kuna biso market tozalaka mike. Wenza bayaka e bandaka ba mikolo na biso bazaka oteka bakoni. Très bien. Tango bakoteka bakoni na développement ya bakoni ti tozokende batama baya pe baye kokota. Yango moni loboye kombo ya wenza bayaka etikala kaka wenza ya bayaka pona ba banda ya kwa koteka bakoni wana bayaka bato baya koteka banda utakuna bazoya nango awa bazoya koteka ka bakoni wana donc référence na bango ezalaki awa na wenza bayaka très bien yango wana donc yango wana nde yango na moni pe kombo wana etikala libela wenza c'est que na kokolo bakaka en bref wenzo peut-être bato bafundaka ngo bayaka très bien pona ngai pe koko nanga mwasi atekaka café na wenza bayaka tanto tuzalaka na bambili yango moni kombo na tikala libela na ndenge mona pe lwambwa atiango na muziki na ye seke ayebaka ke wenzi wana yepe apatipaka na wenzi lwambo makiaji ayemba ngo ayembaka peke kasi kombo ya faire wese ebimaka tango na wenza bayaka kaka wati
Ok. Far West bimaka na une pas ilwamba za koyekola kobeta gida. Ok, ok. Yango no munaka wenzo ekenda sango. Salaka penza ma wenzi moko banda e banda ti lelo. Sala mamukia wa mpona micro voilà. Banda e banda lelo banda e banda ka ti lelo. Quand ça wenzi moko nga kutu na za petit. Nga na eko kutango déjà kokobar na nga na ba 1957 azoteka. Na ba 57 déjà wenzo ezalaka. Ezalaka déjà. Mais non kaka serimo na ebité, il faut nguluka na ituna yango kotuna ndeto kiti micro. Kimbangu vandaka koto yo to koma. Kimbangu avandaka moni balabala mokoto. Selo ndenge papa dangenda za koyebisa biso metfa. Papa dangenda za koyebisa biso papa Kimbangu zalaka soki auti na HCB. Na PLZ na compagnie mafuta mbila. Azaka ko pema mingi na mokoto. Yango no mona place wana ndako na ye ezali ndako ya papa dangenda te me tata na ye Kimbangu zalaki ko pema wana. Kutu tango na baza ye azaki ekobenga ngo koto. 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 Yango no mona sko petit suka nango ezwa ko kombo pe ya mokoto tikela pe libela. Merci. De référence wana ndako wana papa dangenda tata na azaki ko pemela wana. OK. Baimboka, je crois que Bolanda a 7 ans qui na terrain et Sarabino que Marambo a danger les descendants prophètes Kimbangu ngayo. Asasaka moko na ba idéologie bat bakamwaka. Mais ndeni par rapport à ba ndusa babilo kwa boy. Oui. Na vie faut ala mutumo ya idéologie. Kolukato la ta ba uniforme ndé mona bat. Yo so la ta marche courte ngala la ta marche longue. So la ta marche longue la ta marche courte. Donc na ndenge moko boye. Boyo ki lokola papa ou tu expliquer biso que wenza ba ya ke bandaka na bandeko na biso. Ba utaka kasongolunda, hein, c'est ça non? Ba ya banda côté kabakoni. Mais basé belé. Biso tokoloba mingi te, bango nde ba expliquer biso. Wana selon ye. Mais selon ba maman peto ebilan te. Micro FM kitina moko le descendant. Je crois que ya ebela kolobate. Match c'est banda git. Mbote papa. Mbote. Comment on? Comment on a Mara, Mala. Maradona non? Ouais, Maradona, ancien joueur à Babé Tchakine. Oh, ya solo. Ouais. Le makolo betandembo. Makasi. Na 20 mai. 20 mètres, les boulots na martyr nyoso. Ba massa no na yo bobeta na bango balekasi. Basé belé ba méthode ba ibale ba mandungu brem la na vita basé belé ba pauvre chalako basé belé donc et belé. Awa toza précisément. Awa toza si raveni lokelenge na wenza bayaka. Wenzo e bandandenge nini. Wana mutuna liboso pe ya mibale ko répondre biso ba difficulté ni bozala ngokoto. Bon, Wenze Oyo, la première question, Wenze Oyo, et Bandaka, Banda na époque à Belge. Oyo comme Wenze Bayaga, et Zalaka na groupe à Batumoro Bazara Gouta, na ba village, na ba quartier reculé, côté Zara Bazamba, so ba Bugi Bakoni, ba Rotega na Wenze Oyo. Yangwana Bazao Benga Bango, Wenze Bayaka. Par après, wana Wenze Bani Kosala Muke, papa. Badandoni kokota banani manani alikomi pe époque ngo bando ya époque Mobutu wenze komi ya batakura kenkelere koti ndengwa malembe ti nani ngo wenze bayaka lelo et comment boy donc ça wenze moko ya kala ça lelo te. Bon deuxièmement ba difficulté to sanango omoni nete siko to telemi et ça rond-point ça fait beaucoup de temps banda Mobutu akenda place e beba bato bayebi quartier Ngiringiri oyo rond-point oyo donc ezaki ligne 4 soko ye baluki ekeboye oyo kuna baleki mais place au bande beba ti lelo en tout cas mutatala ngo azate soki l'état na yebite to mona ka député moko ye atumuni yango moni ezo bota ba flat do donc nzela peneza ko beba difficulté zo ngwana ko bakilia bakota pasi soko pusani kuna liboso na nzombo okomona ke nzombo wana pe difficulté ya kosakana te donc même ba moto za difficulté ya koleka okomona député ye abwaki mabanga papa eche susu difficulté moko mabanga dindi allez ça susu poto mai libula monene donc eza biloko moko ya gouvernement soit ya gouvernement provincial ndako ko sala ngome tozo comprendre te. Très bien. Merci beaucoup. Merci papa. Bosé Bela Orlando Biso, boebika par rapport micro tiango ya FMC kitiko tona mo les descendants zaza na mabele assez aga mokot. Mbote papa. Bonjour. Tout salama muke. Voilà, comment on a? Comment papa Pierre Mbiafang vanere la Wenza Bayaka.
Vendeur na wenza bayaka. Okobetela biso wenzo yo bayaka na kombo bayaka ekoma ndenge ni pe banandenge ni. Bon, bayaka libana ka biso bayaka liboso de descendre bayaka tibi bayaka ni bango bazalaka le descendre ya awa. E bandaka awa zaka maziba awa kata banzete otonga bandako. Après ça, si monango ba fanere comme ya malemi awa tilele salami wenza bayaka awa. Abaka tout bayaka awa zaka ba mai na ba mai awa ba mai na ba mai wenza salaka te mettre après sur la mesure bayaka comme ba fanere comme ya malemi bokata banzete sa banda kuliso mona na ngiringira bokata banzete awa mazibe zalaka awa sino mazibe sili bale batongo kuna mai wana abaya ko musala malelo pe komi wenzi lelo pe komi wenzi ce qu'on a ndenge bozote kalelo boye organisation to ba difficulté ni bozalango difficulté zalango zote kana pasi de to ba botana ba ko virus ba chinois ba india wa moyete biso bana mboka zo exprimer société difficulté mi ba leta lanzela kuteka pasi mutu pa ko somo loko komi pasi meka organizela yango mo des oti boulevard. Mais nous sommes abandonnés. Au Bayaka, le premier Wenze, au Salah, ma bénéza la Bayaka. Le premier Wenze, la Kishasa. Ma bénéné, ce que j'ai le Bayaka. Bayaka, numéro 1, après Diama, c'est Bénéné Bayaka. Après Diama, c'est Bayaka. Il y a un Salah, Bénété comme. Théomaté. Wenze bandi pena ma bénéna la Kishasa. Le courant, tu n'es à Bayaka. Loka Kimbango vanda koto. Kimbango oyo ne Kimbango ne wana ndako dengenda ya wana parce que wana ne Kimbango te yemo ko le prophète Kimbango aliputa banda kotote avana kotote ne mwana ne ndako ne ya wana ya Kimbangisi ya wana papa dengenda ouais na sepeli alors merci beaucoup OK ouais bozé belé bolanda biso FM TV na ebisaka bino getango wasa kitina terrain makambo ezalaka nde mususu match se banda giti to betaka bale Spiritu Santus. Mbote papa. Mbote. Comment on a papa? Comment on a James? Papa James. Okoka ko expliquer biso awana tozana wat. Tozana wenza bayaka. Wenza bayaka. Oko limbole la biso bayaka wana to ko expliquer lisusu biso bayaka wenzo e banda ndenge nini. Po e koma lelo bayaka komwa bayaka ne uta wapi? Bayaka en tout cas e banda ki na ndenge bazako teka bakoni banjete na bakekele ya kotonga ndako omwa kala ndenge ezalaki mingi bandako eza kosama mingi na babiloko wana bakekele bon à part ça mingi bazako nete na ngambo epa boye ezalaki koteka nete bamabaya mabaya bandaka kaka ndenge wana banjete banini na ngambo epa boye ezalaki bamama baza koteka na bango mingi bamalewa biloko kolia oza komona biloko kolia bakwanga bamakayabu biloko oyo balambi quelques personnes pe bamama mosusu baza koteka mwa bambisi ya okauka baza koteka bambisi ya okauka kama bamakayabu yango monaka ke wenza bayaka ekende liboso. Alors là yeba moi mutuna muke papa banani babanda koya na babilo kwa nezaka bayaka basuku to baluba to comment. En tout cas musala wana nyate wenza bayaka banda mingi penza bayaka. Donc bayaka nde yango ba surnommant ngo pe bayaka. Bayaka. Kwa ezako bazako yana bakoni banjeta ko tonga ndako yango monike mingi ba surnommant ko mona ngo bayaka. Bande wana ozalaka mwana muke. En tout cas banewa nazana no jeune nazana mwana muke oko betela biso histoire bongo Kimbangu to ka avandaka pe koto ye moko ya papa to yebaka histoire ngo. En tout cas Kimbangu ndenge tozalia na kokoloba mutu nde na yebaki Diangenda. OK. Diangenda nde azako fana na mokoto awa. Ndako na ye sika wana azako lala pe wana makambo nyonso tu wana. Yango monike place wana ekoma kaka neti centre enfin. Eloko ni okosenga lokola ke oyo eza wenza liboso ya mabende na ville province ya Kinshasa okosenga na nini parce que namoni basi batongela bino déjà wenza yango oyo. Wenza batongaka yango ba ONG kaka.
bamona kaka ndenge ya kosala eza te yango omoni ke basengaki omoni ke kote mosusu kutu eza nango batonga te. Est-ce que okosenga nini kasi pa bakonzi ya mboka? Bakonzi ya mboka bango moko bamona te bongo baza mwa différence te ke kote mosusu eza déjà cimenté kote mosusu eza cimenté te. Bango nde basala effort ke baluka kote wana nyonso tu ndenge wenze bayaka eza wana baluka moya babongisa yango wenze bayekende lukumu ntina bapoto tira nini wenze bayaka wana. Merci beaucoup papa. Je crois que toza toye na sanzete sika bakulutu bazali bato babandi to bayeko kuta parce que bango pe bayaki bayaka pe bakutaka pe bato ba tracer pe chemin na bango ba doyen bayebisi biso kende na sanzete okende komona bampaka nde bayebi mwa muke ya histoire ya wenze bayaka ndenge bandaka. Mbote papa. Mbote. Merci na ndenge boyambi na ngai malgré que moi kokoso et tout comme nani Kombo Papa Matadi. Papa Matadi okoka ko expliquer biso oume wenza bayaka e banda ndenge nini lelo wenza bayaka kenda sango oyaya o lelele biso bayaka to yekisha sama kolo lelele webinze mwana no ebetaka okoka expliquer biso en tant que muyaka oyo zali wenze oyo banda ndenge nini wenje bayaka e banda gabo bakoko bayaka kala nere bazala ko kata banjete neki yaka tobenga kango bil pono kusala bandako bazokata na ber kunam shit bazenge di bila batweri bia batelemeshi be muna prince kasavu hadi ya andikila wen batelemeshi ya batwala kuni bata pasula hana batekala behika bata sala makal di ya andikila ha batu buna bakuza sumba bimebia bina basamuni batu bateka bimebia bi mtimiami bayaka bashirana no kombo wana bayaka batu bateka ka banjete kende na isika wana na bayaka okutana na bango bazokata banjete bango bato bazo sala bandako wana da kala sima ezala ka mwa pasi ko sala bandako wana moto sombele pango bake basalile ndako nano ya banjete sima nango ya kusala ya materiaux durable. Dosoko mona bandako ya banzeta mabele tongama na kata villa Kinshasa awa ya epoka kala ezande bayaka nde batonga kaya bayaka batonga kango donc wala musala na bino maboko do na bino yangwana siko bazo sala siko yango moni bayishirnome yango to bakoni izoteka mao makala izoteka mao ba mama na ensemble bomolino ba papa pe lukula babandi boy mwa to kala nini ezate ale bayibandi oya ba mama ope basala kantunda balibino biso tukekuta bambane biso esika bateka ka ba benjete wana babandi koya wenji pe former we former na ba mesa ya banjete ya mabaye te liboso banjete basali banjete papa mitala kawana basali ba mama bakomi oteka ntunda fin de fait wenji pe ekomi munene eyebeni sigo lere ekomi munene ba minije pe balobi oyo bayaka oyo bayekula ka musala wana balobi no biso pe awo moya to tigala sima ezate babandi osala bakiti mabaya ba bazala ko benga siège fixe siège jambo on est bandela la vie siège jambo babandi osala na mesa otuzala babandi kosala ba mesa wana bazoyo kuchepe wana ba mama batigali kote boyi biwana babimshangu na prince poko soko mutuko ezoleka bamoni yango baye babandi kosoma nde histoire wenjo ndenge banda kayangwa umelia wana wenjo ngana umelia mbula boni osali na nga depuis 70 ubani musala o moi ba souvenir pa malamu uzalango nazana uzama mapango ebele te moko kaka eloko ni okosenga kasi pona moni ba bache bino bo eske bakosaela bino te mwa ngar moko bolokwa basali ba mama mususu po bo batela pe mabaya eloko wana tosenga gouvernement na biso atiaka biso kaka pembe koto tozalaki na principal oyo penza na bamindele na banini bayebi bateki batie pompe essence batindiki biso kote bo bateka pompe essence place wana esika pompe essence ezali esika nde biso tozalaka esika tobandaka wenji kaka na tour wana sikoyo
l'état teki atindiki biso côté boy côté pa otozali ezalaki bourgmestre kaka commune alingaki olongola alongola biso po kaka asali tout ateka kaka ateke siko po chani po essence na ebeloko alingaki otete na matata nzambe azaka ka nzambe ayokoli biso moko ndenge tozali awa. Merci beaucoup. Je crois que bozolanda histoire ya bayaka na apela ndeko mususu aza wa pusala mwa ndeko nanga o pesela par rapport ya histoire ngo mbote ndeko mbote komo nani Ngwizani Chacho wenzo bandaka nde bon ngapende ga pera lobia ibandaka côté ya kohydro wana côté ka ba mabaya na bango bazoteka ti fin de compte ceux qui ministre akala o azalaka na kombone kiminga ceux qui pe bazali déjà na décision ya kosala kohydro biso pe toyebaki te ezaka mo ba bleu bango pe bayebaki te mais bazwaki déjà ba décision que non en tout cas place oyo bino bokoki kozala suswara te il faut tosala tout boya côté ya entre banda mokoto ti nyangaka batiaki bango. Très bien, loba. Tant baye kozwa ba décision wana bon bango pe moi ba décourager zate po bazolukaka place à partir ya wana baye ko bundana na frère moko azalaka awa chef ya Wenze Matondo sa longwane pe akufa kutu sa kufa kenda bon baye ko bundana kaka bunda kuna ti kote oyo babundani ya vie et puis si pe kaka moi bien baye ko tiango pe kaka kombo ya Wenza bayaka Wenza bayaka nde banande à partir wana Wenzo kenda sama ya po ngeza la soki ngeza la Wenze moko boye peut-être na kombo bayaka te ngeza la Wenze ya ngiringiri ya poto benga ngo kaka Wenze ya ngiringiri mais nzamba sungi bato babanda awa bayaka batiki etikali peka na caché ya Wenze ya bayaka. Bolandi histoire Wenza bayaka lolenge banda yoko tunanga ndenge nini te tangu deja kombo moko bozo sonner na matoi Wenza bayaka foko luka koyeba e bandaka ndenge nini boki lisolo yango ya Wenza bayaka mikolo ezaka nde kota na mai bimisa makambo ya na sa mai ba surprise mikolo ebele na kati émission na mino le peuple s'exprime ya danger toko bagase ko ba Spiritus Santus ko bagase ko ba asena ebisa bino ke na ba idéologie par rapport micro c'est qui tiltige na moko le descendant tolingi to ba histoire penza me bozolanda tozolanda na bokebi banso histoire ndenge nini ya Wenza bayaka banda bazo expliquer biso yaka ndenge nini be komaka pe ndenge nini moko ya parmi ya bana o balekaka wana kati ya Wenzo oyo ya ba père na ye ba grand père na ye ba bandane masolo awa aopesela biso mbote ndeko mbote komonani Jobe papa Jobe merci beaucoup pour na koyamana biso micro FM TV kitina Wenzawa koko expliquer biso marché banana ndeni ya bayaka marché bayaka fente banda ndenge nini marché bayaka awa bayaka bazalaka awa bayaka bayanete bayaka awa bayaka baye bayaka o banoteka babiloko no banoteka mi banzete banzete oyo bano oyo batongela bandako obikala bamboka salaka banzete wana po koto ezalaki neti mwa ba village très bien koto ezalaki neti mwa ba village ala bayaka na oteka banzete na bango awa oyo banzete oyo baza oyo batongelaka ntango so bandako bozoyebaka bamarka banzete yango ko explique bino ntina suka te alors banoteka na bango mpa bamosusu mpe bayeba oteka bamakala na bango tutututututu après po bakoto nyonso kuna ezalaki bamai bakote bangingi nyonso bamwa liboso kuna ezalaki mwa bamai sikoyo bazoteka na bango papa malembe baoteka bamosusu baoteka bamabaya na bango mpe ale ti malembe obika bayaka basaka so kote ekoma odevelope malembe bayaka mpe balongalonga na bakote wana ale Wenze mpe bazombo bandoya bazombo bavia biso bazombo bandoya banoteka na bango mpe bibende malembe penda en fait na bayaka bato bayaki liboso ekolo liboso eza bazombo
bazomonde bandane wenzo wenze pena bayaka te te bayaka ne koteka nde ba biloko na bango nde babanda wenze koteka ba makala na bango banini bango nde bayali boso mais ce que wenze ba poto banoteka bibende biloko courant tout bazombo biloko courant eza mélanger bayaka na bazombo bayaka bande bato liboso bayali boso pona biloko courant no bayaka nde babanda kilo awa nde za secteur bayaka banoteka na bango ba makala na bango ba nzete na bango ba biloko na bango ebele siko poto kwa biloko courant ibana ko sesale ana bayaka bazombo nde bato babandaki bazombo nde babandaki umeli na musala oyo nga en tout cas na umeli pinda te po ba vie bazalaka nga nango sala ba en tout cas po ta ba vie bazalaka biso tanga ba chiki mo uta chiki oye oye pas vie oye pas vie po ba table oyo ezalaki ba table oyo uta na maponga bikuna ba vie bazwaki na maponga ba panda maponga bikuna place comme ba terrain martyr wana tanga do panza na ba vie banuko so ba table oyo uta ba vie banuko so ba table o ba mesa bibende o bazo potana de 3 bazo na malembe bazo ko installer ba mesa o bibende o tala o ezabo wonza bibende boyo ka wonza bibende le uta ba uta ponga bikuna na ponga bikuna premier marché wenza bibende zande ya yango wenza tomba te awande yo wenza bayaka ikena sango pasi pala poto pasi pala oyo nde batomba ye après te batomba baza bana ya bayaka batomba matete wana eza bana baza bana ata oke uno tuni bango babike bayaka eza prêtre eza likolo badoye nde pinza ba vie pinza so tali pe la plupart badoye ba vie wana baza su pena te ba vie o bana baza pena ba baza su pena te ateka wana wenza bayaka to za pena chef pa vie na biso awa njila etina biso ye wana to za pe awa na pe mkonja ngoto yeyo awa pe to za na awa to za otebela ba mama na biso pe bateka awa ba mama nzuzi baza awa ba mama nani baza awa ba mama nene bateka bango patoma lewa to za pe koto kota ba mama babaya pe bazali wenze donc moi histoire mukeka synthèse muke yango na pesi membe ukuta pe na mikolo balekinga ba pesa pe histoire ba ko baksa pe susu. Merci beaucoup, très gentil, na sepeli beaucoup. Fondation Maloua osalisa ba congolais moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli longonya yone tete ya malili ya ba congolais kasungaka pona kate ernese mobimba tozali nsima na yo Fondation Maloua espoir na congolais Maître congolais boya tosima na maboko na Fondation Maloua totonga mboka na biso kulutu tosepeli mingi bolimbisi mingi pusalama muke awa toye awa na quartier na bino na commune na bino tolingi toyeba histoire ya wenza bayaka banda ndenge nini. Est-ce que koka ko expliquer ba imboka bana Congo bana Kisasa marcho kenda sango marcho toyoki ke ebota wenza tomba ndia marcha bayaka komwa bayaka wana koka ko expliquer biso mwa muke e banda ndenge nini histoire ngo ezalaka ndeni po bande ko balanda biso ba meka mpe ko comprendre. Merci beaucoup Ndeko. Salama muke oui. Merci beaucoup Ndeko. Ngai président Stani naza moko ya bakitanya ba président bayaka donc wenza bayaka e banda na ngambo wana kuna o nga pesi mukongo. Très bien. Ba arrière grand-père na biso ta banda uta bandundu tant baza koya parce que koto nyoso za mai koto nyoso za mai alors tant bango ba ye ebika mutu soka ye azaka na moi esika moko bo atelemaka. Très bien. Alors tant ba arrière grand-père wana tant ba ye ba telemi na ngeringi tant ba telemi na ngeringi il faut ba sanye il faut ba créer moi activité banjo teka moi ba brosse ya banzete voilà yango ba komo teka ngo par après ba kisi suma makanisi ba komo teka moi mabaya moi ba kiti basi na bango pe baye ba komo teka moi bandunda lokola mai ezali koto bilanga pe komo kobima bakomi kobuka moi bandunda moi bapondu ba bani ba oteka synthèse que wenza bayaka yo koma munene voilà donc wenza bayaka bref eza penza ya bayaka ne banda utaka bandundu eza ya bayaka ne ba utaka bandundu ba telemia wa ale bando sala ba activité na bango. En tant que président organisation na eza comment est-ce que structure na bino za ko vanda makamla mino zo marcher ndeni. Ouais, structure na biso fana nango ya wenza bayaka
biso toza wana mpona entraide mutuelle. Donc quand nous sommes comme la biso na wenza bayaka toyeba ndeni ya kusungana. Donc structure penze fanda. En tant que président, bosenga na yo kozala nini na bakonza mboka peut-être moi difficulté moi koko somo bozala ngo. Justement toi na difficulté makasi mpona nzela. Nzela toi na problème nzela. Surtout na ngambo wana côté nasima donc nasima station nzela penza ya kufa nasima station nzela penza ya kufa na sosa moi nzela za pa moi mobulu to senga na bakonza mboka de façon que ba bongisa biso nzela pour que ba client ba un accès libre ya kota na wenza bayaka moi mbote na moi batemi balé na ko pesa mbote na ba ninga na nga nyosu ya Kibomango adowambila. Non. Donc, tous na mutualité na biso na kati ya wenza bayaka comme nango amical club Kibomango. Très bien. Donc, na pesi bango nyosu mbote ainsi que tous les vendeurs et vendeuses. Na sepeli. Merci. Na pesi mbote peka epa ya bof. Vieux nanga kai. Ya yo yango wana kai. Ya yo yango wana lumbala na pesi mbote bana nyoso bayaka bamoni assez. Bazomituna to bazopose bazomituna kati na bango na bandeli lisusu ke me wana lisu nani auti wapi yo linga na uta wapi 9 mois logo ayoti ngayo yo o école idéologie za la ebele o kisasa soit maele te oliate ya français te mais mutu esala français bango na babomi mboka ti bango te kisasa ba répondre ba bien ngwana. Toko barase oko batozo chité déjà pour na succès émission na bino le peuple s'exprime. Bauti ko landa lolenge baimboka koto bauti ko pesela ko expliquer bino lolenge marché ya bayake bandaki. To lalaki to lamuki to penser que te fotoko tasko na ba histoire. To lakisi banzela to lakisi makambo ebele mais ba konzango soit disant que bo votaye bango 0 sur 30 BCBG balobaka ngo tongo. Pour makila ya nzambe mais esprit ya wenge. Toi nango o mekyo zu 12 nayo o biso to banyango te ya bango ba uti otali sabino ba expliquer lolenge bayaka kombo bayake yaka to lolenge bandaka boza ebele ya kolanda biso bisika boza na pesi bino mbote bisika bozali ya ebele na remercier mon boss le grand gourou Billy Cleophas force tranquille yonde webi masolo yonde muto permettre matose kita donc il faut to banana na yo. Oya ngaya kati mulanga bijou boyebi kaka motema loboko na motema kitoko nelengi wana domaine privé ya batu basimbaka te so simbo zimbaso ya loboko obuka no zupe ya lokolo na remercier pe ba oyanga Loriane Ngoya mwana moko boye adebriana ndenge na ye aboya kosala peke par rapport ke ba monaka ye na banzela na ba boulevard pesanga somba ya lingana yango te. Musala nga na boya na nga na senga musala na nganda yango yo na boya pe na epa na yo banda kodonka nga est-ce que ça y est aleki boye bisaite nga linga bajana te la vie appartient au courageuse so za courageux golia kitoko na lobaki sasa mbongo eza banda lelo tilobi mutuna ko fo sala so que sali okozwa na bayini na nga pe yo ebikaka mais toujours nazo ebisa ba Congolais ya ke nga ase na boy na chala nga boy boy na kochela ngo par rapport à quoi nga fona chango boy do yo beti nga na beti fachi beton esprit bien kulutu vieux prêtre numéro 1 mboka nga la sengo zaka mota mabe moso za mota mabe oza bien kangela nga na batu wana banyangala kata wana kanga bango kotsa na boloko tala moni place ovandi wana ko sia maposami pouvoir basakana na ngote le grand muntu ya numéro 1 mboka nga na fongola yo na idéologie na bana kini kisasa pouvoir ozala ona na maboko donc oya sakani bwila e côté na boloko fanda ona zwaka ka esprit ya bana kisasa baliaka kitoko batambola kitoko bazala l'aise 32 ans mobutu asalaki pena na mono robeta ta ba 62 ans n'esprit a bien wananga mna lobi n'esprit a bien bongisaka kisasa bien zala esprit mabe démocratie na kwanza na mutu na mona ngwa système oboye yoka shoto sola selonga wala selonga démocratie lokola mwana nga ya mwasi aye na yebise ke papa mama ke zulanga ma bi papa na ke zulo maite est-ce que ande ngwana fimbu zo esprit kabila le père ezong sabatutu na rai
Un esprit bien, zala pena esprit mabe na manda oyo. Kanga batu tous les mokonzi azala na camarade Théo conseil à souka na pesa parce que moni manda so esili ba okinela soko sali ngo bien te ba oyina mabe. Alors côte ta face. Moni na lobela côte sa face à danger. Fachi beto mona ma Martha limité OAC asaza na muninga te na ata mona na deux cartons so na bimisi koto ça veut dire rouge. So na bimisi jaune. Na fongolo lio piste ngwana alobelela yo. Manda ko sala ngo ba jeter. Kanga batu population va souffrir fort. Mais bateau pesi ba responsabilité, bazo ko kangote. N'est-ce pas bien? Ba ko kangote. Moi soko vandisika idéologie ya Golia. Brazzaville pa mabangola ba le kabiso yaya. Nande nini? Ba le kaso nande nini ko? Rwanda menace biso ça veut dire qu'il y a des traîtres na kati armée. Ba traître ba ebele. Na kati ba institution ba traître ba ba kati ba service ba ali. Oh, plus de 16 millions, soit 12 millions, batu bakufi yonga la bango bangisa na ndeni. Kongo ngweza yo. Yo tango utaki mboka kuna kato mona kioti to mona kioti. Ah boniko ba yongololo ba mbaka sa botikela ba ba courage bazwa vie quoi. Boniko est-ce que yo kozala nga tonga na zayo? L'esprit abula bien oyo ngam na lobi boyonga na ko changote. Boye ya lokwa bo betanga na kanga munoko. Ngapna asana na kanga munoko. Ezala mbeli do na ko zapena so machete zado to keno ndengwana. Rwanda pour moni fachi na fongolo lisusu poto sukisa wana. Population de Baobi Kisayo. Soko simbika population ka bien Baobi Kisayo. Tala. Koti sa face mon mère. Face à ka moko. Kozala mbila état d'esprit à tenité. Hein? Kozala mbila esprit état d'esprit mais à tenité. La pire boule na fongola yo masolonda ngwala. Soko la nango pezaka bien. Do balaye tous les ndoki o ba pembeni na yo. Tous les ndoki o ba pembeni na yo. L'esprit bien moi qui ça soko monyo ngo poseda ngo petit tikela ngo bemba qui ça ces abisso bétranger to boyi bango to yebi ba komo na bango ti ba ya depuis 97 to yebi yo kanti ke ta na utaki quelque part ba mona ngate si ba mona ki abanda ko vanda wana ata na boti na bali ba yebi kazala ga wana bon moko ezala na kati ya Congo bala ki ça na sengi na bakulu na nyonso ke bocha na se esprit wana esprit na biso te. Il y a esprit abanilotique, l'icolo. Biso toibi esprit wanate. Hein? Émission silite. Tolo bay sunini. Conseil la pesi facha mabe. Bon so geza mabe bo benga kasi biso. Bo benga biso. Oh, bochanga na senga ni na ocha tenga te. Boze bela olanda maître Billy. Ya yo ngwana émission silite. Match vidéo. Linga kiyo mingi Janina Tala banda ko beba bakiti za kusudi bakiti buka la